Yei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sara Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sara Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Peki mambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ya tongo ya lelo ebandi eleki misa ya français na bato ebele eleki misa ya latin pambate awa ndenge tolobaka mwasi ya ndunda receveur chauffeur politicien policier mécanicien moto nyonso en bref ou en général akoki kolanda bosolo na politique toza na campagne lopango moko te sans bosolo na politique yo moto landaka bosolo kasi voisin on a évité vérifier soka zolanda te lobana epona nini yo zolanda bosolo te to ça la campagne pour permettre na ba congolais nyonso bazala na makasi ya koyeba bosolo na maitali politique. Plus de 21 chaînes de télévision à travers la République pour rediffuser ou prendre le relais de ces grands programmes à une audience très populaire. Ezali mosala otoza ko sala na bino na PCP ba chaîne nyonso yo ba pesi maboko na bosolo na politique na bunia à travers la radio Mont Bleu et puis bisika nyonso bozwami na pesi bino mbote. L'actualité politique. Lelona Tongo, professeur Bahati, à partir de 13h, à retenir conférence de presse. Il y a Azali, informateur, où il y a qui confiance, il y a mon Mboka, pour na sala, mon sala na niveau ya parlement, kokende ko luka, ba oyo ba koza la majorité, pour na pesa mon Mboka makasi, il y a okende ko nommé premier ministre, oyo a kosala gouvernement. Ya sikao tozali kozela atako ilunka batisi koyo nano abwaki manduki te akondimake makambo eza kosala mezo sala mana molongo te Bahati Lukwe mon formateur lobi pas alaki na ba député na mwa ko batama babomaki motote kezaika stratégie pour na kosolola. Je pense que tokolobela likambo mais conférence eza confirmé na 13h na yango wana ngoi mulunda oyo azalaka président ya CENI oui, pesaki Kabila mandamba la mibale ngoi molunda oyo ya wa lokotaka minduki na $100 po bato musuba ko ebesute tato abanda ko somba asalaka mombongo ya minduki $100 tata wana bakangi ye ateyaki na église kasi na kati ya losambo lolenge na ya koteya etombukisi bato mosusu bae sécurité bamoni keza malamu te mais bato mosusu bamoni eza politique ya 2 poids 2 mesures pamba te wana Kinshasa batangi bakombo ya batebele ba oyo bako beta nuit et jour Kabila ba komisa ba église na bango lokola ba parti politique kasi bazali libre ba ko enquêter bango te tokolobela likambo bango kasi tokovanda mingi nde na union sacrée place biso tokovanda lelo nde union sacrée ba vérité nyonso esengeli ebima vaut mieux oloba parce que oyo aloba ka pété akufaka vaut mieux koloba déjà héros pour bato musu ba moni union sacrée ça va
bamsu bamoni eloko za kotambola te pona yango wana na yambi bango mibale mikoleleki mwa ebele bazali bango mibale balobeli ya peuple moko azali na Tchangu moko azali na Lukunga. Honorable Chéribin Okende napesi yo mbote na yo pe bonne année. Bonne année Sango Mokonzi. Na sepeli mi komono sulelo nzambe abateli ozana nzoto makasi. Ozali pe na ibite soko zo continuer kozala na poste wana ese longwa ki ozaka na la muka tangu presidium ya président Moïse ezalaki na tour na ye kasi na ensemble lelo à part kozala député ozana eloko msoza osana kati Nali d'abord membre cofondateur ya AMK ali regroupement politique na biso na liste na ngonde to kindeki na maponomi Nali pe lokola membre cofondateur ya Ensemble pour le changement d'abord et puis pour la République parce que tozali na vision ndeko Moïse Katumbi des ambitions politiques na kanisi que les loto ali pona di solo anatin donc nazali kana kati na ali pe député membre ya caucus ya Kinshasa et puis membre ya groupe parlementaire AMK et alliés. Très bien, merci. Awa ndenge osila ki kopesa ngai mbote na boboto nyonso o permettre ngape lokola ba téléspectateurs ebele mingi bandeko na ngai ya circonscription ya Lukunga siko baponaki yo esiko baponaki ngai na koka kopesa pe bango mbote. Très bien, merci beaucoup ngambo na ye honorable Paul Chilumbu oyo azali jusqu'à preuve du contraire porte-parole à IDPS hein? Ah ouais. Yango wana et puis ozali moponami ya Tchangu na IDPS toujours ouais. Parti présidentiel oui tout ça parti présidentiel et nous nous assumons comme tel. Très bien. Merci beaucoup. Alors, dès l'entrée de jeu, Nalina, Betamino, question, Moïgo Salabino, peut-être, à l'ordre du jour, Temenazu en Roboé. Nazo Bandepa, Ndeko Paul Chilumbu. Ndeko Peter Kazadi, Oazali, Pe Moko ya Bino, ya UDPS, Nayamba qui est na Mokolo ya Lobby, Abandeli na Malobana ya Lobby, Joseph Kabila, et Sengeli Mboka et Batelaye. Batela Joseph Kabila, Pambate, Azamo Konzi Akala, azali moto ata sali mabe na mboka oyo azo reconnaître mais sengeli babatela bato ebele ba contredire bato nso ba moni azana nzela ko lobela likambo wana te pamba te ba reçu mukende ba kopema na kimia te ba Thérèse Kapangala to bato ndenge na ndenge na ba kufa na siège na bino na IDPS ba kopema na kimia te ozo kanisa Peter Kazadi azana nzela ya ko lobate babatela Kabila tozo kenda la rencontre nae. D'abord Sango merci pour l'invitation à yo. Et puis, on a profité de l'occasion pour nous souhaiter les meilleurs. On a Chéribin Okende. Et puis, na base, na bisomo bimba ya Tchangu, ya Moamba, etc. Bon, question est bien, mais je crois qu'il y a un Peter Kazadi. Il y a Malobanaye. Parce qu'on a un ensemble en point. Et ça, c'est un avis. Peter, oui, il a émis son avis, c'est un point de vue. Ce qui est beau, il nous mettre oui, mais c'est ce que je dis. Donc, moi, il y a le lobby qui est président Kabila, il faut battre là. Il faut. Kabila sali ma bébé na mboko, mais a sali pe moi malam. Mais tout à la mabé na malam en tant qu'ancien président, et Sengeli va battre là. Bon, on a point de vue dans les appuis. Nous sommes dans un état de droit. Ce qui les lots, ou bien hier, j'étais victime. Il y a ma bende de Kabila Salakinga. N'a pas droit à porter plainte. Et là, tu as un acharnement, na stigmatisation. Ok? Mais s'il y a des Congolais qui estiment que Bazala victime, na mabe oyo Kabila asala bango, c'est de leur droit. Il y a aucun cours et tribunaux. Et ndeko Kabila azali ndeko Congolais neti ndeko nyonso, azali pe justiciable neti ndeko nyonso. Donc il n'y a pas des gens qui sont au-dessus de la loi. Il n'y a pas des gens qui jouissent na ba exception moko boye qui ba msusu ba kanga ba msusu ba samba mais ba msusu ye azana impunité totale. Moi je ne suis pas de ce point de vue là. Na le bien Congolais en tout cas soki Congolais moko monique ndeko Kabila bomanga mama na ye
azana ba preuve ake no porter plainte. Mais na yo mo ba preuve ezate Kabila lelo bongo mo la Kabila ba preuve ba accusation nyonso opposition et sala ki to Kabila de ko sango oza ko se rendre compte que ozalaka na ba preuve te ozalaka na ba preuve oko be manga ba je wala je me suis rendu compte que ba ja ba mangwa la te na lobi boyo oza pe congolais au vivre pe na régime Kabila pourquoi yo piquer porter plainte te pourquoi yo estime que le roi yolati muzabina yo na ya ki sango oza congolais te. Si toi aussi tu estimes que Kabila Salama va porter plainte, moi personnellement, nana elo qui de porter plainte, nana élément moté, nana preuve moté. C'est quoi il faut na qui nega plainte pour la CPS. Je parle en tant que Congolais, pas en tant que l'UDPS. Je parle en tant que Congolais. Kabila Salima mabete en tant que UDPS. Ah Salima bébé. Bon bozo venger te pour l'année. To venger, te biso to zana régime vengeance. Alors bon pourquoi vous savez et faut de là na nous dé malembe. Vous savez au moni vengeance et ton ambogate. La stabilité et la paix à un prix. Soki olingi mboka oyo tumbama. Kene mama ba vengeance ne tozo prêchangwana. Ozolanda. Nous avons levé une option et je crois même le président de la République l'a dit que Toboy ko fouiner n'a passé. Total à liboso. Pobiso et c'est que ça sala des ans mort hein. Biso ba tumba ba combattant na permanence. Alors ce que le but c'est venger wana et comment chasse à la sorcière. Et comment tokanga oyo to beta oyo to tumba pe ba oyo. Et ça ne bâtit pas, ça ne construit pas le pays. Tolobi prêchons le pardon. Qu'en est-il des familles qui ont perdu les leurs? C'est ça aussi le. Mais qui portent plainte, monsieur. Est-ce que c'est pas clair? Est-ce que dans le est-ce que c'est clair? Pour la IDPS. Pour la IDPS. Pour la conviction. La siège. La conviction na bango. Très bien. Pour la conviction na bango. Pour la mboka na bango. Et puis IDPS après. Ma famille na bango ba otala yo. Oui. Très bien. Sango permettre ngai parce que na Tombela qui ndeko Paul Mobumola Moté pour ozaki na no présenter. Très bien. Bon, je ne pouvais pas anticiper. Je voudrais na lingi na zongi selae boboto wana. Bonne année na yomoko pe na libota mobimba. Merci. Tozongela sikoyo débat oyo otiko Kabila esengeli babatela. Ndeko Peter Kazadi. Ma déclaration na ebiso nyonso tolandaki. Mais avant na yanola, na zingina zongi sango na contexte. Na contexte que nini oyo etindaki ye akoka kosala ba déclaration na contexte ya mise en œuvre ya union sacrée. Bandeko nyonso ya FCC, nandeko Joseph Kabila, tout le monde peut venir et tout. Alors, et si kana ali d'accord nandeko Paul, tozali koloba état de droit. Tozali koloba état de droit elingi koloba ko samibe ko ya mboka ko tiango en application. Peter Kazadi azalaki obligé te azongela statut ancien président de la République. Mobeko yali o nyonso ekoki ko protéger ndeko Joseph Kabila biso to ki koloba stigmatisation te ou bien koluka vengeance te. Mais ce qui est beaucoup plus grave pour un cadre de l'UDPS de dire que et oya koloba que non passation et salamaki pacifiquement à Bossani nandeko pour l'auti ko rappeler awa que même dans les rangs il y a eu des pèses. Il y a eu ndeko ba militants oh bazalaki calciné bomaki bango na siège. Biso nyonso tolobaka ba martyr ya démocratie pe baali ba martyr vivant oui mais oh pe ba kufa ya solo baali ba Rossi ba Kapangala ba oh nyonso toki kotanga wa on ne peut pas aujourd'hui se suffire simplement au non passation pacifique parce que échange en Ngwende ya Bokonzi et salamaki entre ndeko Joseph Kabila nandeko Félix Tshisekedi pour to absoudre nyonso. Donc naloba ki to recadrer yango parce que to ali na dynamique ya mise en œuvre ya union sacrée. Biso nyonso to landaki président président Félix Tshisekedi. Alobi mariage ya yena FCC et alaki mariage moko ya mabe ezongi simbo kasima 2 années durant fiasco na fiasco. Omoni biso yo toponaki na Moïse Katumbi. Opposition républicaine
elingi koloba makambo ya kofinga na te makambo ya mitema mabe te ya kotia likunya te me tozala wana neti basenzeli ya mboka o bazali na bokonzi na ndenge bazwaki yango ok c'est un fait accompli d'accord mais république etelemi te tokomona makambo ya malamu bakosala oya mabe bakosala tokotia lolembo na biso na poche te na libenga te tokodénoncer yango wana omonaki tozalaki pe ému tant toyoki président Félix Tshisekedi a sosoli makambo yo sikoyo a dénoncé ye moko na accord na ye po biso accord na bango wana toyebi yango te même ba imboka toyebi accord wana te alobi je mets fin à cet accord pour 2 années et ozongisa mboka sima et opesa makoki ya ko répondre na nani oyo testament oyo tata Etienne Tshisekedi atikelaki ye ya le peuple d'abord et elle sous le peuple d'abord te makambo kaka nyamu habite esuka wana tozala na makanisi ya sika tokoka kotonga mboka na biso na kati ya lingombo tolobi lingomba mosantu ya bato bapetoli mitema bazali pe disposé ya komema mboka liboso yango wana ngai nakoki kozala d'accord te na ba ndeko msuso bali zinga ya président Félix Tshisekedi oyo balingi ba memaye na kolongwa na nzela oyo peuple congolais mobimba tobetaki maboko da ba discours nyonso oyo président Félix Tshisekedi a prononcé depuis investiture na ye discours ngana monaki ya solo qui peut incarner leadership ya sika mboko eza nango posa et ali discours na ya évaluation il y a consultation. Très bien. Donc tozali na esika wana na lingina yebisa ndeko Paul oyo ali mbalanga ya liboso yokutana na te ya kondongwana na ye na masolo na politique te mais tosala kango toujours na beaucoup dans le respect et c'est ça l'état de droit même ye na ko rappeler ba propos na msusu oyo que lelo soki alingia zonga sima oyebi libanga ya mungwa oya mwasi ya mwasi ya lot ezalaka mabe epesa kabila keli mabe toyeba ndenge nini tomema mboka liboso po ba congolais bali komona pasi ya très bien na kozonge pana yo honorable Paul Tshilombo faut yeba que tant que bozalaki na kati ya lutte na conquête à pouvoir bo perdre ba héros na bino batebele ba koyi na nzela batebele batikala na ba cicatrice na bilongi. C'est vrai, ce que vous dites, dans l'état de droit, ils ont chasse à société, ou les normal. Mais quand il fallait bino, bomi lenge, les bozana bavoka makasi, les lobos comme na pouvoir pour instrumentaliser justice te, nazoka mando ozo bisanga ke ba parti ba ko se prononcer, ba o bazali ba victime. Alors que bino na ba memo na bino nyonso tango ba kufi boko tanga, IDPS to l'opposition a perdu, l'opposition a perdu. Lelo procédure et accusation est comme individuelle. Parti à Tiki Batouana. Il n'y a pas de problème. Nazo Zonga, ok, pour la moyenne déjà à sa vitesse. Tokende, malem. Étape par étape. D'abord, Nangina corriger le comment. Tu es au procès à Peter Kasadiat. Et je crois que Peter lui-même a bien expliqué cela. Il n'a jamais nié qu'il y a eu des massacres de Congolais, des membres de l'UDPS. Tant qu'on a une passation pacifique, ça veut dire que Kabila contrôlait encore les instruments du pouvoir. Il pouvait faire aussi la résistance. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas se voiler la face. Ça, c'est la politique de l'autruche au Bolingo Laxavissoir. Kabila pouvait aussi résister. Même ceux qui l'ont gagné avec la rue, avec les militaires, avec les Américains, mais au moins, le sang allait couler. C'est ce que Peter a dit. Mais au moins, il soutient qu'il n'a pas résisté, il a accepté. Et il a mis ça à son actif. Alors ne faites pas dire à Peter ce qu'il n'a pas dit. Des deux, que c'est un choix que nous avons fait. C'est un choix difficile. Neti maman Marthe Tshisekedi, neti Félix Tshisekedi, na famille na été. Je dis bien le corps de leur père a fait 2 ans. Parce qu'on a enterré, maman Martha Vandi na mabele. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. Mais tant qu'on a eu pouvoir, total intérêt, il y a peuple mobimba. Tu as vu que si tu as une vengeance, tu as se sacrifier
pour que le Congo avance. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas dit, parce que Bisso, en tant que lingoma politique, Félix Antoine Tshisekedi, il a discuté avec les cadres et il a dit que je crois qu'on doit se surpasser. Pour l'intérêt de la République, qu'on se surpasse, tous en blessure interne, en commençant par moi-même, en commençant par ma famille, en commençant par notre parti UDPS, en commençant même par des Congolais anonymes. Mais tout se surpasser, tout a intérêt à peuple, tout tumba Congoté. C'est ça, c'est un choix que nous avons fait. Mais ce qui yo en tant qu'individu, au bout choix oyo, l'ingomba ou bien président Nabiso a sali. Mais tu es libre de porter plainte. C'est tout ce que je dis. Très bien. Alors, normalement, pourquoi tu tournes en rond? Et comme tu as dit, émission, il y a Peter Kazadi. Chapitre, s'il vous plaît, émission Bandagi déjà, Tokei. Oui, bien. Tata Polo na ebi. C'est au bandit Kolanda na ba esquive na yo na ko distraire biso. Exactement. Et sengeli to recentrer. Yango na lobaki. Esquive. N'esquive ni. Tika lobati, yaki tourne. Tata Polo, esquive ya mabete. Yo kutu otai ko utiliser moko makasi. Tout ça, OK. Na mais to kende kuna te, to ana tina moko ya ko swa na te. To ke liboso. Yo moto poser biso question. Ande ko sango. Et ali stigmatisation à Peter Kazadite. Non, pas du tout. Na cadre to ali, na cadre ye alobelaki interprétation nini ba imboka bazanango na likambo. Parce que même ngai na comportement républicain na okiko yebisa binote que non, on va chercher le pouls na libandio ya ndeko Joseph Kabila te. On n'en a pas besoin. Toko biso kutu to finga kana biso te. Atatango misusu ba finga ka biso to finga ka te pour praxis politique na biso et yali ya ba anti-valeur te. To sala ka effort. Très bien. Donc ndeko Paul ndenge na lobby alaka makasi na ba esquive. Po alingi alongola biso na sujet. Ba téléspectateur ba kokanisa que non makambo yo ya maman Marthe, makambo ya enterrement ya Kondo papa Etienne non biso to encourager ou bien non et ali boyote wana ezali hors sujet parce que to ali na yango sikoyo te biso nyonso to zalaki na motema mawa ya kotala ndenge nini politique ya mboka et memela ki biso ba incurie wana donc anti-valeur wana to ali ba africain to bosana ka ba tradition ya biso te ata kozala ki na problème nan deko so ki liwa yé na tradition africaine na biso to sangana ka to lobi molimo ya ndeko ekoka ko ndeko pema na boboto. Alors likambo ezali kokwea na mois de janvier. Il y a kokanisa pe bandeko les plus chers qui nous ont laissé, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, lelo ndeko a rappelé pe eloko epe sakabiso pasi mingi na motema liwa ya papa Etienne Tshisekedi to yebi ke mtu nyonso biso nyonso e ali obenzela na biso mendenge makambo salamaki salami na molongote. Donc les sons oyo sengeli ko tirer que motosoki ali na bokonzi lokola lelo ndeko Félix Tshisekedi l'état et ali l'état kokonza mboka na ba état d'âme te na ba appréhension personnelle te de erreur et salamaki o ba nyokola ki biso nyonso ngai tango esengelaki rapatriement ya njoto ya page Etienne Tshisekedi nazalaki na intérieur na tournée na leader nangai Moïse Katumbi mais j'avais arrêté pour venir biso nyonso tokomaki na stade wana poto koka po sambela pona ye molimo na ye koka kopema na boboto. Donc ndeko Paul tolongwa ozobeta mabe. Très bien. Libanda ya direct ba téléspectateur ba la nazo zonga TV za radio. Ba la biso ba mona soki na ou bien na obeta mabe. Petit balango pembeni. Bolimbisa. S'il vous plaît. Nazo zonga la biloko bozozela. Biloko zobela. Information du jour. Union sacrée, le Parlement debout de la Mouka interdit à Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba leur retour probable dans cette plateforme. Désormais, ces fanatiques de Fayoulou considèrent Katumbi et Bemba comme des leaders ayant volontairement quitté la Mouka. Nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. L'informateur Modeste Bahati entame ce mardi les tractations avec le chef des partis et regroupements politiques. Ancien président de la CNI, le pasteur Daniel Ngoïmoulunda, arrêté à Lubumbashi.
Il me semble qu'il sera transféré aujourd'hui à Kinshasa. Les PPRD n'attendent pas cautionner une motion contre le Premier ministre Ilunga Kamba. On le saura dans les jours à venir. RDC, l'informateur et le président du bureau d'âge reçu ce lundi à tour de rôle par le président Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo. RDC, les regroupements ADRP, AABC, AAB et CODE, ex-membres du FCC, confirment leur appartenance à l'Union sacrée de la nation. Union sacrée, toujours avant-dernière information, les députés Eliezer Ntambwe craint la méthode des fiches d'adhésion initiée par Bahati. Gombe, on termine. La pollution sonore de la boîte de nuit millionnaire, club et du restaurant Café Musique nuit aux habitants environnants. Il y a tout un article pour ça. À un moment donné. Alors on va récupérer Daniel Ngoïmoulunda. On va revenir dans l'Union sacrée si les points que vous avez inscrits et continuer à Makambo. Mais prenons Ngoïmoulunda. Vous allez suivre avec moi. J'espère peut-être que vous avez eu à suivre ça dans les réseaux sociaux, mais je vous donne quand même aussi cette opportunité de suivre Ngoïmoulunda, M. $100 égale à arme. Papa, Boti Kakokabola, Congo. Le Congo est ali un et puis indivisible. Boti Kabiso ba discours nabino politique. Katanga, c'est quoi cette histoire de Katanga? Ngala kenda na Katanga, toza na ba famille na Katanga. Ba Katanga baza na famille na Bandundu, baza na bango na Mbujimai, baza na na Congo central. C'est quoi cette histoire de politique? Vous voulez instrumentaliser la population? C'est quoi cette histoire? Ces vieux démons qui animent Ngoïmoulunda. C'est quoi ces vieux démons? Ngoïmoulunda, tu vas partir, tu mourras. Tu ne seras pas éternel. Sous 30 ans, si tout va bien, tu mourras peut-être avant. C'est Dieu qui protège, mais il se pourrait qu'on couffe avant 30 ans. C'est fort probable. Parce que tu n'as pas moins de 50 ans. Alors vous voulez laisser quel héritage avec des discours séparatistes? C'est quoi cette histoire-là? Katangé, Katangé, Katangé. C'est quoi cette histoire de Katangé? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Katangé, Katangé, c'est quoi? Kata, 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 kata. C'est quoi? Laissez-nous calmer, laissez-nous en paix, messieurs. Je suis du Katanga, je suis du Mbujimai, je suis du Congo central, je suis de Mbandaka, je suis de Kinshasa. Nous sommes un peuple. Allez en enfer, monsieur Ngoïmoulunda. Va en enfer avec ce discours-là. Ça n'a pas de droit, Yarosala. Tous en avons besoin. Laissez-nous unis. Il a prêché dans une église, suivez ce qu'a été sa déclaration. C'est graphicine dans une église, il parle de choses. Et puis moi, drapeau naïe à moi, c'est à Katanga Batiango Pepemben. Oh Dieu, pardonne ces gars ici. Si tu peux avoir pitié de ces messieurs. En image, on se retrouve après pour parler de ces gars qui est arrêté. Il n'y a pas longtemps, nous nous sommes combattus et divisés. Nous-mêmes avons été auteurs, nous Katangais, de fragiliser le pouvoir que nous avions. Nous nous sommes divisés et le pouvoir est parti. Le pouvoir est parti. Nous avons été tellement orgueilleux, imbus de nous-mêmes. Notre mère avait tout, nous avions tout. Et nous nous sommes divisés. Chers Katangais, si nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes, de quoi nous possédons, et ce que nous pouvons détruire, nous n'allons jamais garder cette terre. Je donne le message à tous les autres qui ont vécu notre pays. Si vous voulez que les Katanga continuent à être dans la RDC pour toujours, et que nous puissions tous partager équitablement ce que vous manquez chez vous, le blé et le mien, je vais du haut de cette terre, devant notre Dieu, vous dire les choses qui nous fâchent, nous Katangais, et qui vont nous pousser à couper, que vous ne voulez pas. Alors, on va reprendre l'antenne. Merci à Précieux Mouyoko. Je rappelle ici, tous allez honorable Chéribin au Kende, mais en même temps, Paul Tshilombo est en face de lui. Alors, toujours reprendre. Likambuya Ngoïmoulunda, vous allez prendre la main en premier. Ouais. Ngoïmoulunda Ozari. Soko Landi Makamongoïmoulunda Lobina culte. Moi, je me pose des questions. Est-il
admissible un homme de Dieu à Kamata Église a transformé chair et comme podium y a un meeting politique. Ça fait un bon bout de temps. Même ici à Kinshasa, il y a des gens qui ont transformé l'église Nabango et comme il y a un parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, le langage tribal ou discours tribal, ils ont une raison à cause de ça. Lorsque vous entendez, par exemple, je cite ici Ngoï Mulunda qui prend le courage de dire ceux qui battent aussi maman Aurore, Olive Lembe, et ceux qui battent aussi Joseph Kabila, Bango Bakatangé, il y a un Katangé le plus suspect. Bako kata katanga pe azo sala discours wana Shadari azali ndeko Serge di Mazali si ndeko Shadari azala ki wana et puis bato ndenge na ndenge ba prena ki bako ba ki lokola bandimi mais bandimi baza stomake bazo ka ndenge pasteur a komi na ye membre du parti politique na place Kate Alilo Banzambe. Votre lecture en tant que leader politique aujourd'hui 21e siècle les mêmes discours o écouta batebele liwa na katanga wana lelo ezo songa lisusu. Merci Sangomé. Je crois que les propos du pasteur Ngoï Mulunda sont totalement irresponsables. Et je crois que tu l'as bien dit, sa place, c'est en enfer. Nous ne pouvons pas nous imaginer en plein 21e siècle qu'il y ait des gens qui en plein 21e siècle que tous ont battu. Baza komi benga pasteur, mais baza ko prêcher haine tribale. Baza ko prêcher sécession, baza ko prêcher maramunyo sur tout ça ko benga ba anti-valeur. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pourquoi nous disons que l'État, il faut ça la musala naye. Il y a plus d'intouchables. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris que tant que c'est changé, tant que c'est bon ami. Peut-être azomi mo na ngoyi mulunda ba arbe contre $100. Peut-être na mutu naye. Et loko wana nanu ba longoli yangote. Nde il peut tout se permettre à comme moi drapeau à sécession. Et ça encore, je rappelle, même tant que sénateur a vu à Kendara na loi là-bas, tout le monde a qui gouverneur Mouyej, na loi là-bas, oui, na loi là-bas, na yé Mouyej, ba service à sécurité, ba nyonso, na ba drapeau à sécession. Bazolanda sénateur à vie. Je crois que ce sont des attitudes totalement irresponsables. Ba o baza ko commettre bambe bawana, ils doivent répondre de leurs actes. Et tant que Ngoï Mulunda a la devant son juge, a comprendre bêtises à Zarosal. Et vous allez appeler les sons. Pour la o misusu, parce que moi j'ai suivi plusieurs Katangais, leader Gouti Amine na Katanga ne se reconnaissent pas, n'a pas discours à Babouzo Bahana. Donc nous sommes un pays, nous sommes une nation, nous sommes un peuple. Tokotonga mboka o so tozali boké tozali sanga hier bandeko Katanga bazaki na pouvoir, ils ont eu 20 ans, même plus 20 ans. Ils pouvaient transformer mboka oyo et comme un paradis. Mais toyebi qu'il y a des gens qui sont plus riches que le Congo, un individu plus riche que le pays, ils sont là, mais ce sont des Katangais. Ce sont des Katangais. Donc il ne faut pas trouver des boucs émissaires. Sénateur Joseph Kabila bati kaye à paiement. Ok? Il ne faut pas justifier babouzo banabino pour la volobake ce qui ba simbi Joseph Kabila. C'est un citoyen congolais comme tous les autres. Il est sénateur à vie, il y a d'autres sénateurs, Baba Tilukobo, Batambo Mwamba, Babijou, Bijou Onani, Yolingaemi. Ah bon, Bijou Nani. Odia, Moya Sogi Odia. Bon, sénateur basé belé. On se comprend. Donc au chat que Maman Olive, Batubele Balingagae, Aza, ex-première dame. Mais Botika Bango va mener moi vie na Bango, Yamke. Poza ina batu balobaka ke so bo simbi bo to ko paralyser mboka so bo sali bo yeme ya lobaki yeme to suka. Très bien. Voilà. Ça fait mal comme on a Ngoï Mulunda pasteur mais rempli na sémence du serpent, sémence à discorde ou écoute lié na kati. Telle enseigne que Otia mboka e kufa kaka pona Kabila. So ki Kabila mutatindie to azomi lobela manamna ndenge naye. Bon. Et ali passe ya solo que Maloba ya bongo euta na mosali ya Nzambe motoloko la pasteur Ngoï Mulunda et alias je suis consterné et salinga motema pasi mingi pona nini motema pasi et rappeler ngai na utai ko yeb sabino sanza oyo ya janvier ezalaka symbolique ya mabe mingi ekota na mboka na biso. Est-ce que boyebi ko sosola pona nini bakangaki
Patrice Emery Lumumba batindi ye na Katanga po bakende ko boma kuna parce que politique sécessionniste wana izalaka lelo Congo ya lelo to ali suna posa ya sécession wana te to ali nango posa ta soki mokete botalaka à cause ya politique ya mabe motoloko la Patrice Emery Lumumba azangi même lilita azangi et osa pasi soki congolais nyonso ya bwanya aoki koloba plus jamais ça omoni eloko yo epesa dimension charismatique na Laurent Désiré Kabila abandaki ko s'identifier azali na nuju elenge kabi ai ngai na kozala un prochain Lumumba ayaki awa toyebi ndenge nini ayaki na bango tobobo moko boye toyebi bango mais makila wana ya Lumumba ya solo tango ekotelaki ya binono mboka na biso bango tobobo bazonge pa na bango batika yango wana bomonaki bitumba na août 1998 et ko éclaté jusqu'à son assassinat crapuleux au mois de janvier. Tozaka na mois de janvier, toti ko sala commémoration des périodes dango kaka. Oyo aoki ko se réclamer quand même il y a Laurent Désiré Kabila akoka ko zwali susu ba propos sécessionniste et ali pasi mingi lokola ndeko Paul alobi to luka état de droit ya solo nyonso ya koya na discours ya division ya bokabwani ya sécession ya tribalisme et sengeli botiaye hors d'état de nuire na Katanga wana toyebi que ba grand leader bali lelo motoloko la papa Kyungu wa Kumwanza atako à un certain moment clivage ezalaki Kasayen Katangais et tout ça bwanya ekoti aboyi na motema moko kozongela makamboyo ekoki ko pelisa moto na kati ya mboka na biso. Est-ce que biso na génération na biso pongo emulunda ali mpakate ali obe génération na biso ndenge nini oki kozwa bwanya wana te et puis ndenge utai koloba sango mokonzi misusu ba okolo non alobeli nde Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila sengaki akomati na ba travers wana bato baloba pe makambo na ndenge na bango parce que oyebi esikanga na ososola makasi mingi pe ba utiliser taka obe kombo ya Kabila toyokaki Kabila désir Kabila nini et tout ça mais souka il doit aussi se placer devant son destin. Est-ce que Batoba utilise aka kombo na ye ali na posa ya ko vivre pe kimia na liboto ya ete ali pe papa na banate alors yepe lisusu ko fanda kimia wana ndezali komemela ye c'est comme si yende na bokutu aotinda kabato bakoka ko mema mobulu na kati ya yango nde to ali komona lelo tina union sacrée. Après que Mokonzi Mboka, ye moko asali inventaire, bilan, alobi non fiasco, nalingi le sous coalition anate, mingi pe bazo bima. Et comme obima lokola, Joseph Kabila, de atindi bango, bazo sa ba déclaration boyebi yango. Wana franchement, biso tokondimate tokzala coalition FCC cash bis de biso na MLC tozala lokola ba greffe et loko wana tokondima yango te mais to respecter ligne de conduite philosophie oyo mokonzi ya mboka. Très bien. Félix Tshisekedi apesi poto longola mboka na biso sikoyo tozokota place bokoyoka bambodi ekobeta ma place tozokota ngoi mulunda place ozali na aner nazo souhaiter ba memona Kinshasa basambisa liboso ya juge naturel ceux qui ba trouver ba greffe autorité eza en charge na so ba okanga yo ba tindo na prison oza yuma 21e siècle tu te donnes le luxe à cet âge là okendo kabo la batu c'est pas non non ko vikolo ba mutu yuma eza ko finga te. Ça dit un homme normal. On a un master bakatangue. On a un jeune. On a un master bakatangue. À qui nous partageons idéologie moko. To solo la na bango. To kuta na kende katanga na zolier na lingi. Ba master na bayaka. To ke ba mbuji ba. Bon yo siko bi. Bon kabolangana mama bana nangana ngai. Ça dit lelo yo faut courage. Aucun jeune ya katanga.
oya tangi jeune oya sambelaka jeune oya aza na 21e so aza na venir ako soutenir ba bêtise oyo lobi na forme nyonso même Kabila aza contre yo olobeli makambo na ndenge na yo po Kabila d'ailleurs alobaka te okoyebisanga te bosololaki na Kabila boni boyeko oza yuma un vrai jeune akoloba boye te ngoyi mulundu sali faux soko sengi pardon te okendeli felo biloko elingi ebima siko boyoka ndenge tokobeta. On va prendre une petite pause. Tozo Zonga, 2-3 minutes Tozo Zonga. Lancement opération Sokola Kalamu par Jean-Claude Kadima Bougomès à Komina ya Kalamu. On va prendre également avec ce qu'on a pu rater au début. On récupère le tout, on revient. Ce que Tozo Kota Union Sacrée. La première question, Union Sacrée. Quel devrait être le contenu de l'Union Sacrée? Contenu pour mettre tout le monde d'accord. Parce que des charges de Kaboli Batou. Union Sacrée. Malade il contenu to forme. Na forme j'ai fait allusion à adhésion et à Batou. Ou bien dans la contenu, problème il y a cahier des charges. C'est ça le nom du problème. Débé ko banda place soir. En image une pause toza rozonga, skoto fungola, masolo ndenge bolinga qui a tout à l'heure. Dans le cadre de son programme dénommé Sokola Kalamu, le numéro 1 de cette municipalité, Jean-Claude Kadima, est descendu ce jeudi 14 janvier sur la place mythique du rond-point Victoire pour sensibiliser le vendeur de cette place historique. À cette occasion, Jean-Claude Kadima invite tout détenteur d'un kiosque de le peindre aux couleurs du drapeau national et de respecter les limites de bordure de la chaussée. Pour servir d'exemple, le bourgmestre de la commune de Kalamu a démoli un kiosque qui était placé au-delà des limites de bordure de la chaussée. Voulant voir de Bézir s'exécuter à la lettre, Jean-Claude Kadima lance un appel pathétique à tous les propriétaires des kiosques de prendre toutes les dispositions idoines avant que le pire n'arrive. De l'eau, Tozo continue toujours dans l'opération continue. Donc Tozo Sokola, quand on dit que Sokola, que l'ongola nyon surtout il y a salité. Oh ils a salité l'ongola, ils a cette l'ongola tiens. Qui n'ont eu pas de corruption, mais qui n'ont pas un peu battu à balobala baronka aboy, balobala baronka aboy. Bon to konje ba la dit balobala baronka aboy, to bi penga bongo. To bi la langage na bango, to longo li ba oya mabe, oya kitoko ne na bi que place des artistes, place Victoire et à Wenzete. Moto oya moni ana posa ya koteka. Aya amonika bourgmestre, ngai na kopesa ye place na marché, ako futelo morote. Moto nyo surtout o lopango ne ndaku na ye ezali na acteur principal. Il faut acha peinture ya sika. Et mon anake non, Victoire est propre, Kazavu est propre, Sendu est propre, Kapela do babalaba no est propre. Oh no soit bi ka tonga ki na place à Mabé, assez lo Mabé. Il a encore le temps, il y a Rolongola. Ceux qui a koki Rolongola te, biso to Rolongola là. Nous sommes prêts. Ceux qui a koki te biso to Rolongola lié et puis tu en as besoin Kalamu ezonga ndenge zalaki parce que la vérité c'est que Mikolo Tikoleka salité comme makasi. Et signalons que Jean-Claude Kadima, bourgmestre de la commune de Kalamu, tient mordicus à redorer les blasons ternis de la place Victoire. Promotion dans les restaurants DFC. Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet, modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à 1 $. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau, non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina, sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus, sur l'avenue Matonkoumou.
à Matungé à l'immeuble Mayalos sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence Rond-Point Magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Boza est belé, Boza comme un message. Il y a un message pour l'honorable Paul Chilumbu. Beaucoup comme un message, vous pouvez leur poser des questions. Je les lirai si les besoins se présentent. Hein, ce que l'occasion est allée. Bon, je vais lire seulement un message et puis on va prendre l'union sacrée comme vous avez laissé la question. La question est simple, liée à Makamango Imulunda. Il faut dire à M. Paul, politique, il y a 2 poids 2 mesures, Ndetoboyi. Milice ya limité au bakangaki sango ya utaki azwaki instruction à la présidence de la République pour abongisa ba milice na limité dossier ne suka wapi pourquoi yango imulunda tondimi ba sanctionner mais bota la paix dossier ya bato milice wan olobini milice à limité oui bien côté ngamla kanga batwana oui bien côté tena tunyo ngamla kanga batwana yo kanga batwana so bino bolingo comme ça IDPS net justice IDPS police IDPS cour suprême IDPS cour constitutionnelle. Donc ngana ya ko répondre na makamu ya bato bakayina justice. Ngamna o deux poids de mesure. Makaningo imulundo emettre à vite. Mais na emettre à vite bon c'est ngana ko nimake d'abord IDPS ataka za milice. Olobien bakanga ba milice na limité na yezo bazay bato IDPS. Déjà affirmation est gratuite et ceux qui basent réellement ba milice na lobby ayo ceux qui réellement bon changwa na conditionnel non même conditionnel na tangeli au message ya on appelle na lobby deko oyo a lobby wana ceux qui milice wana eza réellement milice ba sanctionner bango bazwa peine o esengeli na bato basali ki milice. Ça c'est mon point de vue. Très bien. Et puis ko kasate que justice est tamola nebso to cancela na mtu yoka chata ngoy mununda so ba memie kaka ambala moko agende procès na urgence ako na procédure pesati banquette pesati barnaba kama urgence ah mais hier azo beta bilo ye mtu mbuma o ba beta président mbuma wanza chaki boete abando ba mbuma chaki boete. Très bien ndeko chéri bien okende. La question a été déjà posée. Quel devrait être le contenu? Il y a union sacrée. Le contenu pose un problème aujourd'hui parce que dans l'année, la plupart des débats politiques, surtout dans Ngambu, il y a bino bandeko ensemble pour réclamer que cahier de charge est allé respecter. Et puis, dans le il y a forme. Je vais ici avoir une idée sur le contenu, le fond et la forme. Au début, vous avez une appréhension nini. Lorsque vous avez été invité à prendre part la consultation. Vous avez une idée sur le plan, il y a contenu, il y a forme. Est-ce que le même format est-il respecté ou bien est commis, infecté na bateau, découragé pour que les lotos aient la décision, la position. Vous avez au moins 7 minutes sans arrêt à démontrer. Je vais gérer mon temps, mais vous permettre Ngaï Nalikambo ya Sokola Kalam. Naloba Mouamke et puis les Kambo ya Ngoimulunda. Question de Koto peut poser de Kopol. Na Kokapé sa merci. Sokola Kalam, na sepeli initiative ya bourgmestre parce que gouverneur a déplacé qui même président de la République pour inaugurer Kin Bopeto. Na Bandalungwa. Lelo kin etikalika na bosoto oyo kikondimate ngai na lukunga kuna na balabala lokola marine accès difficile bosoto yali partout mabulu banzela kokufa insécurité na boadi bato balala ka soutien. Vous ne pouvez pas na circonscription na biso passer 48 heures sans que oyoka kuna na mama koko kuna na sanga na masangambila na sangamamba bazaliko na mvula manenga banzela réalité bosoto makasi ce qui un bourgmestre bandi kozwa ba initiative boy. Je pense que
et Sengelito attirer attention na biso ngai na dwi bako pour na ko rappeler gouverneur na vice gouverneur que na sina balela bango likambo ya bosoto na ngaliema na ba mabulu sécurité ba ravin et tout bango nde ba na exécutif et Sengeli bakoka ko lakisa ya solo que bazali na vision ana ya ko changer Kinshasa. Likambo msusu oyo question motuna ba adresser ndeko Paul 2 poids 2 mesures toyoka ki solo moko boy ba milice entre guillemets ngana fundi ba milice toyoka ki likambo yango que collaborateur msusu pembeni ya mokonzi ya mboka azaki pe trempé dans makambo. Je crois que ndeko de bonne foi a adressé question de mabe. Et singela ki atindango et pas ya ndeko Paul te likambo et singeli to loba vérité motuna nae et singela ki ekendende na mokonzi ya mboka qui est le commandant suprême, qui est le président de la République, clé de voûte, il y a ba institution nde aye bisaye que et si ko ali tata yonde okosala manso po mboka na biso 2 poids 2 mesures ezalate véritable état de droit et kokakozala parce que soki ba komi ko entretenir ba milice d'où que cela vienne na kati ya ville lokola Kinshasa ndenge yo salema na est to ali ko déplorer yango miklonyoso responsabilité atandele et ko incombe ndena président ya république et sengeli ba ali zinga ya président bazala na courage wana ya ko yebise vérité poko o makambo ya ko sacraliser ya ko flatter bakonzi koku misaka bakonzi na deuxième république et même mabiso na mbeba na période ya président Joseph Kabila pour monsieur ce comment qui Joseph Kabila désire et tout ça et même mabiso na mbeba ngai na kolikiate mbala oyo Félix Tshisekedi akoka ko sosola likambango ya kweya na ba flatterie wana te azongi sa véritable état de droit na likambo wana ça lui revient de suivre en tant que magistrat suprême. Toye siko na mutuna oyo ya union sacrée. Au lobby, ce qui n'a retenir en gros, contenu ezali nini, forme na fond ezali nini. Na banzi ndeko ba téléspectateurs, ba congolais nyonso à travers le monde, tolo baka na kati ya mboka wate ba lingi ba yeba. Union sacrée yango ezali nini. Alors yango na lingi na reprendre nan parce que mutuna et ali epa na biso approche na biso tokomaki na maponomi ba résultat ya maponomi esalamaki toyebi ndenge elekaki tokozonga lisu na polémique wana te nde biso na ndeko Moïse Katumbi tolobi parce que tozalaki d'accord te tosala na biso nini opposition républicaine elingi koloba to longola makambo ya opposition ko finga na tout ça te toboyi yango mais toko banda ko tala action ya bato bali na bokonzi ya mabe toko zanga te ko loba yango po bazwa pe mayele parce que na démocratie contradiction wana et qui ko permettre ba bali na pouvoir pas ko kapé ko améliorer et nyonso wana na intérêt ya peuple congolais to lobaki mariage FCC cash et ali mariage contre nature et koki ko bota mwana ya malamu te et ko bota obele kisimbi bayokela ibisote mbala msusu na ala kutuna ndeko Paul tondongwani na ba débat français milai na ebisaki atandele boko pesa biso raison eteni ya nzete atako yumeli na accès ya mai et ko bongwa na ka jamais ngando atandele boko pesa biso raison. Alors pour être bref, président de la République, il y a moko mokolo accord na FCC. A sali examen na alobi mais ngai batikela nga testament ya le peuple d'abord. Na combien incapable ya ko atteindre ba attente ya peuple congolais. Na prometaki que eloko ya liboso priorité de priorité la paix na Congo. Mais bazali ko continuer ko boma ndeko na biso kuna na est. Il se trouve interpellé. Social ya ba congolais ti lelo eloka malonga ezalaka te. Bas militaire, bas policier, bas enseignant, nyonso bilenge chômage au kolobate. Oh mususu na tangi
salaire ya malonga ezalaka te. Et pourtant na article 36 ya constitution tolobi mosala ezali droit sacré et un devoir sacré. Donc gouvernement esengeli elakisa maso po epesa misala ba ope bali na misala obe na article wana bazali na droit ya kozwa lifuto ya malonga emema bango na libota ya bango na bomoi oyo ya malonga nyonso yali kosalema te basali 2 ans. Eloko nini peuple congolais est retenir obe koswana mikonyes ba conflit mikonyes kofingana. Est-ce que oki kondima que président ya république na makambo msusu yo ezangatina bakoka ko répondre ye par des communiqués de presse par de ceci. Donc crise ezali makasi azui ba responsabilité na habité ko continuer bo erreur est humaine mais ko persévérer ko tika obe na libunga yango nde ezali diabolique. To s'arrêter na benga ba imboka nyonso to solo na consultation ba leader o nyonso kanisi azali leader pe alingi Congo et ali likambo ya kolobate que non mutu ya Paul Chilombo na lingi yango te couleur ya miso na ye non. Est-ce que to lingi Congo, est-ce que to koki vraiment ko sala nécessaire pour mboka biso ko ka kokende liboso yango na lansaki ba consultation bisope na leader bisope na leader na biso Moïse Katumbi to échanger tolobi à Omoni tolobaki liboso pas de faux troisième penalty et memela ki biso makambo ebele. Donc soki ko boma Moïse Katumbi soki azalaka na grâce ya kolonzambe te bangai ba boma e. Donc Bomoni le président rejoindre bino ya mibale to yebisi ye tant basali nani na bango que na mutuka bazalaka na ba kumbi mibale te sinon toko kende na mur aboyaki koyoka na ngonga awa sali ye moko introspection to landi les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc tolobi biso tolingaki kotikala na ba spéculation na ba procès te ba présomption te koloba oh non bon puisque les élections ont été chaotiques tout passe au Congo. La sagesse du roi Salomon yangwana biso na Moïse Katumbi tozala nango ezoteya siko tolandi ndeko Félix Tshisekedi na boite na lingi mabete na bandeko nanga ya FCC na ndeko nanga Joseph Kabila na lingeli mabete mais pona makambo etali mboka na moni to ki ko continuer boite wana za rupture FCC cash rupture FCC cash. Avec ce message de rupture vous avez été séduit. Pas séduire, le terme est très fort. Convaincu. Parce que tango asali ba consultation a benga ipe biso. Ayambaki ndeko Moïse Katumbi. To réfléchissa ki to yebisa ki ndeko. Quelle était la motivation à Moïse Katumbi? S'il vous plaît. Tika to tozo batela ngonga po ye pa ko jomaloba na tuni. Motivation. Eloko nini ndimisi Moïse akuta na union sacrée, c'était quoi? Bon, attendenge buzali koloba wana. Kokota union sacrée tout ça. Oki kokota na eloko nano existait. Tokende malembe. Peuple congolais azali na posa ya koyeba vérité. To ali na bosolo na politique. Dimisa eloko kozonga na eloko. Tikela ngai opesa inga ngonga nanga okobakisa. Ezaka kaya yo. Oui. Na lingi tosala maïotique ko accoucher na bosolo ya solo. Tango mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya bengi consultation. Tolobi ndenge tolingaka mboka ndenge Moïse Katumbi alingaka mboka yalipo na positionnement na ete esengeli akende koyoka ye alingi nini masolo ezali ndenge nini mais na ebandeli toyebisi bakendeke boyete tolandaki discours na ye tala ba point essentiel esengeli opesa ye point de vue lokola cahier de charge na makambo wana oyo kaye ndenge nini akoloba na aliko dévoiler ba secret de Dieu te mais tango président Félix Ayambi président Nabiso Moïse Katumbi a sepela qui na ba proposition à Pesaka non il faut to lendi ça yango ba proposition oui bien ba proposition mais oui lokola nini sur le plan sécuritaire qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour mettre fin à cette hémorragie à est sur le plan économique. Au lieu de Kolanda, programme il y a Lokuta. Il y a 100 jours. Gouvernement. Il y a 100 jours. Il y a gouvernement, il y a Ilunge Lunkambanga, Ali député. Ce programme il y a 100 jours et le Kakana parlementaire. Mais programme de gouvernement, il y a associé Bango Nyanso.
défenda qui yango na parlement au lieu ya kolandango ya lokuta 2 années après ils ont pesé l'eau comme côté donc yeba kosala eloko nini oyo koki komema biso na kolongwa. C'était la première étape. Aye kosala inventaire bilan ya ba consultation na ebisi bino ngai na kosaka te na flata kapete na discours ya Félix Tshisekedi depuis Ali président de la République oye tout isaki biso motema na ba congolais nyonso et Ali discours wana ya suka conclusion na ye wana lo baki to ki yango OK kasi na stade maintenant et comme nini ndenge toyokani esengeli totia mise en œuvre ya union sacrée tolingi toka bola ba poste ndenge esengela et pas ina biso voler ezalaki misato ya liboso na cahier de charge na biso cadre ezala lokola charte toyokana na code de bonne conduite parce que pourquoi tolobi yango ce qui te l'a dit exemple ya FCC cash accord ango toyebaka te c'est une fraude à la République. Pourquoi? Parce que même dans l'ordonnance, il y a président de la République nommant le Premier ministre. Dans le gouvernement, il évoqué qui accord. Il évoqué accord. C'est référé. Mais Sango Mokonzi, il y a tout le monde Paul Tepo, qui est dans ma cambone à Nyamu Nyamu. Est-ce que yo si on a accord ango? Non, non, non. Mais ndeni to kondima même na ordonnance ya Mokonzi, il y a nommé gouvernement accord wane. Sur base d'un document qui n'existe pas. En plus, Yemoko azu mokano. Yemoko azu mokano bi accord wana na pasoli yango et sili mariage wana et sili. Tolobi accord charte o ba congolais nyonso sengeli ba yeba na philosophie ya union sacrée et sengeli totiamo. Lisusu eloko ya mibale. Parce que mboka ezali na pasi. Ce toeleli kaka ba poste. Sili sawana. Ezali malamu te. Deuxième volet na ebse que to ali na 3 volets. Yaliboso bandi cadre. Yami balé. Consistance ba action prioritaire. Très bien. Donc agenda. Très bien. Nini tokoki ko assigner. Na ebandeli déjà. Ko ezala makambo ya likukuma na simate. Yami sato. Ba action prioritaire nini to aligner. Yami sato. Puisque ba institution et que ça a quand même animé par des extraterrestres et ali bateau tout ko définir ba critères objectifs pour au motoyo alingia kende kuna ndenge nini akoki kozala pour à respecter philosophie ya union sacrée. Très bien. Alors nalingi na chuter si c'est là ce qui bo ali kolanda nungu nyonso et ali siko ali po bandeko na biso en face na biso balobi charte et ali prioritaire te action prioritaire et ali priorité te to kende obele na mise en place ya ba institution bongo même na mise en place ya ba institution je peux comprendre ndeko Paul ce qui moi des connexions par rapport aux faits aux informations ali pe moto et oki ko échapper mais bandeko na biso ya cash balobi ok na ba institution lokola na gouvernement ekotika na pouvoir discrétionnaire mais na bureau ya assemblée nationale FCC biso tolobi est-ce que tokoki ko déshabiller Saint-Pierre pour na ko habiller Saint-Paul tolongola mabunda pour tia somo to FCC est-ce que tokozala vraiment na communion na peuple congolais ou bien lisanomoko boye réalité en résumé je dis nous confortons cette prise de position cette perception en voyant également précipitation ya bandeko ya FCC biso tolingi exclusion stigmatisation mais c'est suspect. Très bien, je vais revenir s'il vous plaît. La FCC je conclus par là toyebi batoyo ba braver même ba menace ba intimidation oyo bayaki na idéologie na philosophie biso bato ya opposition ndeko Paulin Maembo ya MLC des initiateurs ya pétition contre le bureau. Très bien. Top monaki mususu courageux babi ya solo assemblée nationale ezali mal dirigé bato ya FCC wana
bazali crédible stigmatisation ekoka kozala te mais ndenge nini toza komona mosusu bakomi koya biso tolobi anglais. Très bien. Loi à Lavoisier, selon hier, la loi à Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc avant et après, c'est la même chose. Volontaire au changer Zalaki, mais quand on entre dans la faisabilité, et comment poser problème. Honorable Paul Chilumbu, oui que nganga so apesho mibeko ta opeso bikila bosolo lina katumbi ayambi bayambi pas président de la République ndeko alobeli 3 phases majeures alobeli likambo ya cadre alobeli makambo ba priorité et puis alobeli makambo ya suka. J'ai encore une idée. Troisième point, c'était quoi? Critères des animateurs. Merci beaucoup pour le rappel. Alors les 3 points où il y a l'obéli Angwana. De tout ce qu'il a rencontré ici, quel est votre point de vue? Vous avez également 10 minutes parce que... Merci de Osango pour wana pour Tokabwani. Ah ne Bokabwani. Tokabwani. Abena Tokabwani. Omoni ndego a solo les belé mena retenir muke. Ce que faut solo là muke mais koloba bien. Parce qu'à Sangisi a même biso FCC caché sala ki boye zonga ki boye ndete baluka ka crocodile te mais yemo azaka ndete baluka crocodile wana lobité mais wana iza d'entrée des jeux. Omoni union sacrée d'abord avant la quota. Parce que le Congo est malade de ses politiciens. Question à l'ibosonga na comprendre. Parce que na connaissance na yebi que président Katumbi, na président Bemba Tile Lobazo Solola, na président Tshisekedi. OK? Makambo bango bazolo bana ba média oyo. Ils le disent à titre personnel ou bien bazolo ba yango que président Moïse Katumbi mutatindi bango. Parce que voilà débat yo ça la clair. Dans ensemble, il y a à boire et à manger. Voilà des bandés et cause à la claire. Pendant lundi, na landa de kolanga Laurent Onyemba. Na teva le but oh yazo bimisa na ne maluba oh ya Katumbi azo bimisa. Donc c'est comme si Katumbi parlait à sa bouche. Il était rempli de Katumbi. Rempli de Katumbi. Olani Moindo Nzangi kuna potani. Je l'aime beaucoup hein. Mais interview na Top Congo ça c'était du fiasco. Maintenant na landi pende ko Chérubin. Alobi makambo bela selbe mission belé. Maintenant la question d'abord essentielle na zomi tuna. Est-ce que ça va point de vue na bango pour Moindo Nzangi aloba que ça ya ensemble. Point de vue on les a ko engagé ensemble. Maintenant deuxième question essentielle les amis. De quel ensemble parle-t-on? Parce qu'ensemble les amis balé. Oh, ah bon? Ah oui. Ça c'est la première fois. C'est là que c'était la formulaté sango. Donc ensemble Kabwana déjà. Ah mi balé. Oui, ah mi balé, ah ndi magasin mi balé. Il y a l'ensemble pour la République. Parti au Moïse Katumbi a auto créé. Vieux Gilbert Moutou a agréé yango kalamingité. Ensemble pour la République wana, ils en a 0 député. Au parti à Moïse Katumbi, on a créé. Maintenant, ensemble au bango bazolo bela, en tout cas c'est que j'imagine. Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement, on va créer en Afrique du Sud. Ensemble wana en Afrique du Sud, on est à Baba Kyungu. Bamwando Simba. Bamwando Simba. Ba Claudel Lubaya. Ba Denis Sesanga. Ozolanda ba Christophe Lutundula. Ensemble wana. Ba Iwanga. Ba Chérubin Okende. Ba Chérubin Okende. Bosco nga question nga na naye ba sport. Po bazo tcha confusion na ba vitesse na ba. Malobo bazolo ba net ma mu Chérubin bazolo ba ils ont engagé Denis Sesanga. Et ça considère qui? Oh. Est-ce que Maloba yazolo ba ensemble? Est-ce que Tali Claudel Lubaya? Poto eba. Est-ce que Tali Baba Kyungu? Baba Kyungu a considéré qui Baba Kyungu? Pour y passer ensemble. Ensemble wana. Bon pour les changements wana. Vous comprenez d'abord premièrement besoin de confusion. Ça c'est la première chose. Maintenant revenons sur la vision de l'union sacrée elle-même. Je crois que Ndeko Chérubin, Tokenda président de la République, n'a pas consultation à Yambabiso en tant que député à Yambabiso. Le président de la République était le plus clair possible. Union sacrée pour la nation et sa parti politique.
et sa plateforme T. Mais c'est une vision au président de la République a porté à Sengi na bandeko ya ba Congolais. O ba moni que vision aneza malamu ba ko soutenir pour Congo et sauver Congo et bikana ko uzongela ba diagnostic ya FCC KHT parce que ça fait pas l'objet du débat. Bandeko bayaki na consultation. Mais la consultation bayaki président Katumbi, il a parlé plus d'une heure avec le président de la République. Le président Bemba a parlé plus d'une heure avec le président de la République. Maintenant, la biloko nyonso tozoloba oyo. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous divise? Ça, c'est intelligent. J'ai dit, non, mais je te répondais, tu n'as pas besoin de parler. Pour Congolais à comprendre ce que qu'est-ce qui nous divise? Au moni, cahier de charges na bango wana. Et ça, cahier de charges, c'est un prétexte. Ah bon? C'est un prétexte. Au fait, ce qui nous dirige, les partage, il y a pouvoir. Batande quoi ensemble. Nabiso. Parce que biso na tout tout comme une étape wana. Président Bemba, président Katumbi, bazo on a président Fachi. Mais adeptes ensemble, babani déjà ba média nenga na bango na mo neti après Genève, ba jena bango baba yaki na ngwana. Yango babandi yango lisusu. Pour mettre de la pression sur le président de la République. Ah, ils veulent mettre de la pression. Oui, c'est de la pression. Sur le président, sur le président de la République pour bazwa eloko bayiki. Maintenant, to banana na ba point o ya lopi. Nandi attendez ko moyindo nzambe azoloba. Au premier point, sécurité yamboka. Wana nzambe na ba cahier de charge. To banana premier point. Qui peut mieux parler de la sécurité de ces pays mieux que le président de la République? Parce qu'il n'y a pas de discours où il y a président, où il y a sali. Parce que finalement, les deux points, il y a cahier de charges, il y a plagiat. Parce que vous n'avez repris que tout ce que le président a eu à dire dans ses discours. Pourquoi nous avons rompu avec le FCC? On a Zofinga président. Oui. Na bi bo plagier. Tikanga yo zoloba. Omoni yo tamo zoba na la nyo 10 minutes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a le Kangai congolais. Alanda, on va rebondir. S'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Qui peut mieux? Parce que le président de la République a dit qu'il est même prêt à s'offrir lui-même sur l'autel de la paix à l'Est. Parce que nous avons cahier de charges, voilà. Stratégie militaire, ils ont quantité. Cahier de charges, voilà. Stratégie militaire, on va parler action prioritaire, la sécurité à l'Est. Mais la sécurité à l'Est, qui n'en parle pas? Même Kabila en parlait. Même moi ici, Jean. Il n'y a pas de contenu. Vous comprenez? Il n'y a pas de contenu. Deuxièmement, quand Bandeko Bazolo Bake, Toye, Neti, FCC cash, rénover ou bien prolonger, bisotozo ya Neti Bapandis. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que débat ou vision du président de la République, c'est quoi? C'est de fédérer tout le monde autour de la vision. Et de créer une nouvelle majorité. Je dis bien une nouvelle majorité au Parlement. Comment allons-nous créer une nouvelle majorité au Parlement sans le FCC? Parce que ce qu'on suit, cache. D'abord, ensemble, les groupe parlementaire, ils ont aussi triché. Ensemble, les groupes parlementaires. Le groupe parlementaire, c'est AMK et Alliés et G7MS. Ensemble. Ils ont un groupe parlementaire. Ils ont triché. Vous comprenez? Maintenant, comment nous allons faire cette majorité sans le FCC? C'est ça le problème. Nous disons ceci, et c'est ça la vision de la République du président, c'est de n'exclure aucun Congolais qui s'aligne dans la vision de l'union sacrée. Maintenant, eux, ils commencent la stigmatisation. Tel Azaki FCC, tel Azaki Boy, tel Azaki Boy, tel Azaki Boy, tel Azaki Boy. C'est pour torpiller finalement cette vision. Parce que comment nous allons requalifier la majorité parlementaire, ce que nous avons de quoi FCCT. Ce qui te sali calcul, et puis piège ouana, bangonde ba memi on a katia union sacrée. Parce que quand eux disent que Bisso, ensemble, tous en majorité, na
na parlement, c'est pas vrai. Parce que d'abord, ensemble, les groupe parlementaire, des deux, le groupe parlementaire, c'est AMK. AMK, c'est la majorité. Et G7, MS, c'est la majorité. Mais ils se reconnaissent de Katumbi. C'est ça qu'il faut dire la vérité aux Congolais. C'est-à-dire que dans le Parlement, on va contacter ensemble, autant de députés. Et encore, dans cet ensemble-là, Hollanda, il y a un député, il y a Kivu. Il a parlé sur Top Congo. Il a clairement dit que Maramba Cheriben n'a pas Moïndo Bazolo Banezo engagé Bangoté. Il y a déjà division. Bango Bazana Kati ensemble, ils vont aller signer la pétition. Alors, beaucoup de Baza autour il y a 40. Vous comprenez? Bon, maintenant, ce qu'on a logique au Bango Baena, on a union sacrée. Il y a qu'on se reconstituer comme des pro-Katumbi. Mais c'est comme ça aussi que les ceux-là, FCC, ils veulent aussi se reconstituer comme les anciens FCC pour avoir la majorité. C'est de là que vient ce débat. Or, non, papa, attends 6 minutes dans le comité. Non, la bilogue belé. Allez-y, mimi ça. Or, ce qui otali, na vision, il y a chef de l'État. Ils ont dit que FCC est se reconstituer comme majoritaire, ou bien ensemble, nous allons reconstituer comme majoritaire. Non. Parce que le chef a dit qu'il allait consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ensemble, on va 70 députés, donc leader Jean-Pierre Bemba n'a droit à rien. Ça n'a pas de sens. Même si le président Moïse Katumbi, Azalaki n'a député, c'est un grand leader. Azalaki n'a droit à chapitre. Maintenant, pour citer. Au moins, il y a un bandeko bazoye la biso mamba animateur. Parce que biso to ebipé baje na bango. Tolingi présidence Assemblée nationale, mais bazo peso déjà tribi. Ah babo pesa comment mutu me bache. Je ba pesa tribi. Ba bi fazala par exemple le Muluba. Ou bien fazala Katangé. Oh. Nazoro la vérité parce que biso to ezai makambo kati bimisa parce que to bimisa mo bimali banda bimisa bana kaka pona zo ne banda parce que biso to za na kati to lobi to sangana me ba bazo le kana ba media ba sa makelele oh soki oh biso to kozwa il faut za la Katangé donc Cheriben nenga za ko na droite na kati ensemble wana parce que bor wana déjà ya un Katangé donc ils veulent nous ramener dans système Oya Kabila il y a que on vous impose quelqu'un. Ok, s'il faut signer un document, il faut bien que je signe ou je ne signe pas. Or, la nouvelle vision, il y a une union sacrée, ça va monter. Baton union sobazo côté union sacrée, il y a un seul boss, il y a un seul patron, c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui le porteur de la vision. Ceux qui adhèrent à l'union sacrée, c'est parce qu'ils ont accepté et partagé cette vision. Nous allons travailler ensemble. Bisomoko idepes to kuka mukumba anate. Bango pe bandeko ensemble, bango moko bako kukangote. Bandeko FCC bango moko bako kukangote. Ba o nyoso bandimi, on se met ensemble. Mais makambu oye komi yaba chantage, yaba boye, stigmatisation, muta FCC à cause on a mis tant il fallait to quoi ce bureau mabund, wana to mona iteke baza FCC. Très bien. Tant on signé pétition contre Lukamba to mona iteke baza FCC. Mais ce que comme pour la pouvoir, o te bango baza FCC, to salé le côté, donc to mona ni toke. Wana za démagogie. Le problème qui est là, c'est un problème à partage. Cahier des charges, c'est du plagiat. Tout le monde en a parlé. Je ne vois aucune innovation dans le cahier des charges, si ce n'est qu'un prétexte pour partager le pouvoir. Très bien. Il y a même un député sous l'anonymat. Il y a une question en direct entre vous deux. Est-ce que vous êtes d'accord de prendre ça? Non. Vous êtes d'accord? Oui. Pour la toute première fois, on va accepter l'inacceptable. On est dans la vidéo. Qui avait dit ça? J'ai accepté l'inacceptable. C'est encore quelle politique? Vous avez une idée? Jean-Pierre Bemba. Nous allons appeler un député sous l'anonymat. Il va poser une question. Précieux, tu vas nous aider. On va prendre ça seulement ici. Il n'y a pas de problème. Ne nous en tenez pas rigueur. On va prendre question à député Moko anonymat. Comme on a besoin, on va les prendre. Il est déjà là. Ndeko Mbote Nayo honorable. Mbote Sango Mokonzi. Motuna Nayo en direct ezali nini? Allô?
Motuna na yo en direct Ezanin. Non, tozali kolanda débat entre les collègues députés. Oui. Ezamala Momingi peut-être pour éclairer l'opinion. Oui. Ezali Moutouye ezak révolution o esalemi na parlement o ezali ko évoluer pe ko aider chef de l'État concrétiser vision na ya union sacrée et c'est na biso tozala bomoko. Tobandaki ensemble na bandeko ya ba collègues députés ensemble na ya MLC. Je crois que malgré débat wana ils sont conscients aussi que nous sommes en train de continuer les pourparlers entre nous députés pour que combat au tobandaki ensemble to continuer to sukisa yango biso nyonso et ça sera fait. Je crois que l'opinion même qui suit l'émission doit savoir que dans les jours qui suivent nous allons nous mettre d'accord. Les revendications, ça peut arriver, c'est la politique et c'est normal. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous allons continuer. Et d'ici là, je suis convaincu qu'ils vont signer la motion et nous allons aller de l'avant. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Merci. Très bien. On a député Moralobi. Je ne sais pas si vous avez un avis à émettre par rapport à ce qu'il a dit. Non, mais je partage totalement ce point de vue. Nous avons commencé ensemble, nous avons une vision. Nous devons consolider. Parce qu'il y a des débats, il y a des divisions de Tozoboya. Très bien. Très bien. S'il y a des problèmes à l'interne, qu'on en parle à l'interne. Ce qui est bandi, top Congo, toké, pas besoin de obligé de répondre. Vous comprendre. Top Congo, les gars, vous comprendre. Ezako sunga union sacrée ezako sunga présidentielle. Tozana na étape oyo te tozela mukolo tokomona ke to échoué, tokosala communiquer ke to échoué. Mais du moment où ba kondi na biso baza ko solola nalo. Biso tozoleka na ba média tozo d'abord bazolo ba titre personnel. Katumbi atinda ba honte. Très bien. On va des ordres na union sacrée. Nazozonga. Ndeko, votre réaction? Dans le stade de 4 minutes, au réagir, il n'y a pas besoin de 4 minutes, on va souffler aux hommes à Potosilis. Non, non, na bandana nous réagir, na collègue. Donc, au Pessangai, minute, Epsenga na komate. Si, s'il vous plaît, na rappelé, Liboso n'a pas ça qui 7 minutes, mais au sala qui 10 minutes. Et en open, il y a réagir na o yo lobaki, à sali 10 minutes. Yo zo réaction, n'a pas 4 minutes, à ozala 4, tokopé, ma soy tozongi tozu deuxième chapitre Silis. Na bandina na collègue oya bengi parce que ye moko se présenta quitté. Je crois qu'Ali Motoya Boigna, Motoya Mayele, je crois avoir perçu il s'agit de qui, mais na kolobate. C'est vraiment irresponsable. Alors na zongela débat ya ngai na Paul. Ce qui est à la mususu na ebité mbala mususu on allait utiliser des mots. Tobandina no ta na lobaki nzete ata soki omeli na se ya ebale ya mai azongi selinganga na saki ngando yo bozaki nzete mobongo na ngando na bongo na ngando te obongo na soit je sais de quoi il parle et na kolobaka que c'est très ridicule parce que azali à côté de la plaque ngai nazaki na AMP. C'est connu, c'est de ça qu'il veut parler. C'est là. Zala calme. Mais aux autres palangana, pourquoi? Aux autres palangana. Zala kimia. Je veux détruire toutes les hérésies que tu as utilisées. Ouais, tu parles des hérésies. Par rapport à ça, je vous dis, biso tolandaka politique na idéal. Et à l'état à renimonter, tango tozala ki na AMP. Nous avions une vision, mais lorsque ma vision, on a ma conviction, et là qu'il sous nzela mon côté. Moi, chez Ruben Okende, je suis parti, je n'ai pas été chassé de l'AMP, seul. Bande comme Soussou, ils étaient, Olivier Kamitato était ministre du plan. Charles Mwando, paix à son âme, était vice-président de l'Assemblée nationale. Pierre Lumbi était conseiller spécial du président de la République et j'en passe. Ils ont accepté de démissionner. Surtout ceux qui baouti na parti à Paul Chilombo. C'est comme si bali na mémoire et histoire politique. Kondo et Etienne Tshisekedi. C'est qui même parmi les rédacteurs et manifestés en Télé, na Mobutu. Prétexte. Mais tango a monaki,
que politique ya maréchal Mobutu ekomi kotengama alongbaka te. Donc il faut qu'on soit sérieux dans ma capote. Donc ça a évolué. Mususu nyonso Paul azali koyeba koloba awa oyebi kozanga koyeba ezali wa ya ndambo mbala musuku na parti na bango azali associé na ba tractation te yango ezolobisa ye makambo ezanga nzela koloba na ba média à titre personnel. Ce n'est pas à titre personnel. Pour la nini azali kotuna te bande comme ça ya IDPS bazali pe koleka te azali kotuna bango te idéologie ou bien makambo bazali ko défendre et tu vois zolo balona tongo zo engagé parti to ezayo tout na épée auti nango pa Jean-Marc Kabund ou bien à fabriquer na parce que ndé discipline ya parti yango wana te non tala kozanga koyeba ezali wa ya ndambo tika longola nzoto na yo allié kokota na makambo ya ensemble. Oh, en Afrique du Sud, ainsi de suite. Wanande biloba loba. Oh. Wanande biloba loba. Parce que les Cambos ensemble, oyebi yangote. Bolingi bo kabola biso na ba Délice Sanga, Claudel Lubaya, tout ça. Mais stratégie na yo. Toyokana. Stratégie na yo. Les alliés à co-créer Zizani. Okoko kayangote parce que moi je vous dis. Expliquez baron ensemble nini oyozo lobela. Mais oui. Mais yo posa go intervenir. Voilà yo senga discipline. Non. S'il vous plaît. Ozo s'énerver pourquoi? Moi je ne m'énerve pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Boyo kangai, s'il vous plaît. Au moins ne boza bino mbale ne boza bo mikolo na ngai so la boza mikolo na ngai so bo déranger trop bo changa mal à l'aise ya solo bino mbale do d'abord ndenge za bo par rapport ngala zo luka kimia so dérangement ya bato bakola batata ya bana boko traumatiser nga direct yango bato bazo zelaté bato bazo zela réflexion na bino s'il vous plaît réflexion boza ba député boza ba coopérante ba député OK merci beaucoup. Les Camboyo y a créé Zizani. Na kati ya famille politique na biso toboyi. Toyebi stratégie à misu sezala bongo. Awa na ali koloba na ali na même groupe parlementaire que Délice Sanga, que Claudel Lubaya, même groupe parlementaire. Kobanda koloba boye ezali ko bwaka bango nde toloba kana lopoto jeter leur réputation en pâture comme si bakoya ko débaucher bango la stratégie à vagabondage politique. To sala attention. Na komi lisusu nini FCC cash appendice biso tolobi to za appendice ezali logique na bangote ou alors pour lazari kolanda information te et c'est très regrettable et outi pas na biso te kaka na media wana ba o bazali ko kwakula na kombo ya coalition na bino ozali kolanda bangote alors il ne faut pas venir na plateau ya télévision pour exprimer état d'âme na yo. Toloba sur les faits politiques tozali ko vivre biso nyo ba congolais nyonso bazali kolanda biso ba yebi que bato ba déclarer que ezali coalition FCC cash élargie aoki ko pakolanga libabe wana te soki ezali coalition FCC cash élargie yango biso tolobi nous ne sommes pas partants parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets omoni bato bazali kolinga kokotisa président Félix Tshisekedi na erreur. Tshisekedi na erreur. Ndé ali ba raisonnement lokolo ya Paul qui contredisent le schéma et le président de la République. Ce que je trouve encore plus grave dans le chef d'un député, c'est l'homme Paul Tshilombo a qui se permettre à spéculer dans makambo ya poto zali ko benga nouvelle majorité. C'est déjà tracé. Le président lui-même a dit, la majorité, l'ancienne là, s'est effritée. À partir de quoi? J'ai beaucoup de respect pour mes amis du FCC, Oba Tikali, na Oba Longba. Mais Oto Salina Bango, honnêtement, c'est la politique, il y a débauchage, c'est Paul. Ceux qui méritent le respect même de la nation, Ali Bandeko va braver même par intimidation. Oto Signaki na Bango pétition. Alors, vrai ou faux? Donc c'est déjà vrai ou faux, Bino na ensemble, il y a Moïse Katumbi. Il a démontré ici que les vrais problèmes aux Kabolabino, ils ont des partages à gâteau. Vous êtes en train de réclamer
Assemblée nationale, vous avez réclamé sur base il y a des critères vous réclamer primature. Parce que on a vu que il y a un cahier de charges et ça qui explicité pour nous ça clairement le lingini bogosili ça guerre à est. Vous allez mieux informer que les Kamokondi Mboka te zabilo kwa lobaki. Toyokana yango kutu na lobaki. Primature ne bokote. Moto intelligent lokola Paul. Ce qui a eu un raccourci intellectuel wana et ali lokola ko finga président de la République. Président Yemoko a confessé à lobby ayamba kibato ayoki arambi ayambi ba memoranda et conforté et renforcé yé et encouragé yé. A qui kolobate que non, tout cela existait. Bon, le discours là sur l'insécurité et tout. Gouvernement ngaina yé toza na Assemblée nationale. Ayebi, qu'est-ce que le gouvernement Ilunkamba avait promis pour éradiquer le groupe armé et tout ça? Ayebi, mais est-ce que Salami? Est-ce que Salami? Et il est en train de faire de l'amalgame. Après, naebite, cahier de charge au Bisoto Pesaki. Oh, Moïse Katumbi a Pesaki. A Pesaki de président de la République. Okoye Bisanga, président Félix Ndéazui, cahier de charge Nabiso. Oh, yokomi koloba des hérésies ici. Président de APSA qui a plagiat, planine et tout ça. Mais c'est quand même extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Chez Manabiso, papa, Malobito ont réclamé primature et tout ça. Biso to abato complexité. Et Sengeli Boyeba, que autour de Moïse Katumbi, même de quoi? De qui? De Jean-Pierre Bemba. Bah cadre bah encore gérer primature même l'Assemblée nationale bazangite. Mais je vous ai tracé ici schéma Nabiso et Zanini quelles erreurs nous voulons éviter étape par étape. Alors ce qui va comme koluka raccourci na politique ya Paul Chilombo ya intoxication pour et comment et paraître na mitu ya ba congolais que non kuna bazali ko loba obe koluka ba poste et tout ça, il est totalement déconnecté. Je le plains parce que on dirait na parti na bango ba associé ka susu na ba pour parler te yango wana ndeko auti koloba wana asa na boanya parce que même koloba na biso réplique na biso c'est pour démentir ba fake news et j'imagine que ba fake news wana sur les sesanga et tout ça et utakande pa ya ba tulokola pole c'est je vais revenir pour na silisa kité mais 4 minutes s'il vous plaît mais question ezali pourquoi bino bandeko ensemble bo suspendre négociation ou pour parler bozalaki na entre bino ba député à l'heure actuelle ensemble azana kata union sacrée to azalité et puis ko bosana te ke boko kozonga liso la muka te po bacheli bino ndelo ya katikati bato la muka tango no bandolo ba awa okokata ngai azozongela yo biloko misato ko ba koma na papier ensemble ya liboso ensemble ya Moïse okoma ensemble ya Moïse bozaka kana kati ya union sacrée to bozalité. Na répondre nango na lobi oko répondre yazo 4 minutes pour kozonga et puis na tuni yo ndenge bokozonga wana boyeba ke bato afayulu bacheli bino ndelo bokozonga kuna na katité et puis troisième pourquoi vous suspendre échange bozalaki na entre bino ba député ya ba question misatu yo ko répondre nango zela na kozonga zo 4 minutes ndenge ya lobaki omoni ndeko Cherubin c'est un frère, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais c'est pour une fois, la première fois. Comme on dit en français, il ne rencontre pas les vraies préoccupations. Hérésie, état d'âme, eboyenaboye, biloba lobaga. Au moins français, voilà. Tant que tu as un lingala, azo kolobango soubiente. Est-ce c'est vrai qu'ensemble pour le changement, oye, azako bete la tolo, eza oye salama en Afrique du Sud, oui ou non? Qu'il réponde, est-ce que on a fini? Est-ce que ça ensemble, il y a Baba Kyung, il y a Badeli, c'est ça, il y a Claudel, oui ou non? Des deux. Est-ce que ensemble, il y a un groupe parlementaire dans l'Assemblée nationalité? Est-ce que ça vraiment à quoi répondre? Quand je parle de la tricherie, c'est ça justement, manipulation à Bango. De trois. Au même temps, bazolo ba makambu, papa, sango, landana. Toge. Bien bazolo ba mama aussi ça, guerre na est, misère ko ya peuple, économie. Bon, ce programme il y a gouvernement parce que tout ça le gouvernement coalition. Programme gouvernement ça non.
C'est pourquoi je dis que c'est un prétexte. Parce que nous tous, nous sommes d'accord que nous devons finir l'insécurité à l'Est. Est-ce qu'il y a débat? Sur comment faire, et je crois même, c'est ce que j'ai dit au début, que le président a même plus d'informations. Que puissions nous réunis sur Marambo Zoleka, na Est. Vous avez suivi vous-même, général, il y a porte-parole, il y a armée. Il a dit clairement. Il a dit clairement qu'il y a des trahisons. Mais on attend le moment parce que la situation politique est un peu volatile. Il ne raconte pas ce que je dis. Il est en train de balbutier, raconter sa vie. Lui, il dit que l'homme est appelé à évoluer. N'engayé à évoluer à l'ongwa AMP, à côté ensemble. Mais bandeko bazali na FCC bango bako évoluer te ba na union sacrée. C'est la logique ni. Amalgame. C'est pas de l'amalgame. C'est logique, monsieur. Si on est en français, on est en français. Oui, mais ça amalgame. Yo zagi na AMP, au moins que ça ne marche pas, au côté ensemble. Ya zagi na FCC, au moins que ça ne marche pas, aïe na union sacrée. Amalgame est awapion. Yo m'toyebi français. IDP Sabouari Kabila lobby tant amoni bongwani a poussé. Alors, c'est quoi amalgame est awapion? Yo m'toloba français bien. Où est l'amalgame là-dedans? Nadoba. Non, je démontre seulement que tu n'as pas d'argument. Quand vous dites que FCC cache, élargit, est-ce qu'il y a des personnes qui ça, ce sont les propos de Lambert Mende. Et pourquoi vous imputez ça à l'UDPS? Est-ce qu'il y a des personnes qui disent que l'union sacrée pour la nation et Zali, FCC cache élargi. Vous ne vous gênez pas aujourd'hui de travailler avec les anciens caciques à FCC? Monsieur. Bah oui, bah poser nos problèmes pour 2 ans, la vie nous a mitigé. Monsieur. Vous aussi gêné dans votre. Je dis ceci. Nous avons travaillé avec Kabila lui-même. C'est-à-dire que si Kabila est le diable, donc les mains sont des démons. C'est lui qui comprend. Oui, c'est moi qui le dis. Mais si nous avons cru que l'homme peut changer, autant que nous avons cru que Chéribé Okende peut changer parce que c'est un ancien kabiliste, il est devenu dans l'union sacrée. Moïse Katoum, c'était un ancien kabiliste. Ils ont changé. Pourquoi ils peuvent changer et ils refusent aux autres le droit de changer? Donc, Bangonde a un monopole, il a changé parce que l'homme évolue, mais les autres ils évoluent. Il faut pas FCC. Nani a apprécié le changement. Il dépêche n'a pas apprécié. Ne pas y avoir la j'invalide. Baga j'invalide. Donc, tu as un président Moïse. Tout ça, le rassemblement. Il dépêche quand même. Nazoloba, tu as mais ah, il dépêche mon tazo yambate, il est président de la République, il a vision, il y a président de la République. C'est équitable, hein. Nalobi, hein. Nalobi, voilà, yo lobi plus que ngai. Nalobi, non, Zilana, oui. Otuni mutuna mo kitoko. Nana lobi boui. Au moins ngane na ina plateau. Vous avez une réflexion en tant que Paul Chulum. Jamais dans le bagage IDP se longwe na union sacrée. Mais Moïse Zangi na bango balobi to suspendre tout longwe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bakonzi, il y a ensemble basangana qui basu décision. Ou bien yomo on regarde na TV auquel bagage to longwe to suspendre. C'est ce que je dis. Alors, à quel titre bango bazakolo? Question est claire. Est-ce que bandego nyonso bazala qui na ensemble pour le changement Baba Kungwa Kumwanda, Delis Sanga, Claudel Lubaya, Mwando Simba, est-ce que eux tous sont d'accord avec les propos de Chérubin? Est-ce qu'on a créé Zizani na Kaboli ensemble? Très bien. Est-ce que c'est pas logique? Très bien. À comprendre que cheminement là est logique. Mais il y a le roi Bargimati. Alors, Tossil ici. Tossil ici. Nous sommes 2 minutes et demie pour terminer. On a fini. Nous sommes. Ezangonga. Problème, s'il vous plaît. Mais tout le monde a pensé que ça, et puis na Baxelio. Apparemment, il y a bakasi qui a kala. O bazaka ba partenaire na bino ezo sala bino passe. Ça dit batolo, s'il vous plaît. Batolo kwa ba mende, batolo kola batabwe mwamba. Baza bato bozalaka na bango na école moko politique. Respect ya bato kotanga kombo ya ba mende te, batambwe te, non, je ne suis pas là pour ça. Te nazo rappeler histoire que bozalaka na bango na clan politique moko. Yo est déployé. Mais pourquoi lingi histoire te? Non, s'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Est-ce que présence ya Batouana na union sacrée
ils ont fragilisé Bino, ils ont mettre Bino mal à l'aise, ou bien qu'il y a bango parce que balobi même Kabila quoi adhérer à l'union sacrée. Ça vous dérange ou vous trouvez ça normal? Non, et en dépit de cela, vous avez les 3 questions. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais en réalité, Ekotia, président Félix Tshisekedi en contradiction, dans le discours, il y a rupture. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui a zongeli la même configuration, Oyo lui-même a dénoncé. Paul Chilombo de Baoki ko encouragé à kokosala likamba bongo. Mais biso pour la République, te lobby attention. C'est là on a ezali malamute. Point barre. Oyeb singa otuninga biso ensemble tozali ou bien tozlongwe na union sacrée. Bon, je pense que cause à la difficulté à Hollanda il lokola Paul Tin. Les lots tozali na mise en œuvre. Il y a dynamique, il y a union sacrée. Donc en réalité, l'union sacrée reste une vision, une idée, mais il faut tout matérialiser, tout formaliser l'idée. Des processus sur Tozanango. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. Je retiens ici que soyons rationnels. Très bien. Donc si c'est cela que vous voulez, ou bien d'une manière précipitée, dans une précipitation inconsidérée, bateau, bazali kokende, a signé, adhésion, a signé, na cadre yo, ezali définité. Toko zongela, nébuleuse, il y a accord FCC cash, parce que moutoumon côté a yebi yangote. Voilà notre logique. Et nous voudrions bien aider le président de la République pour que idéona, etikala vague terre, et comment matérialiser. C'est cela. Oloba ki sousunini. Bimakambo ya DVU, dynamique pour la vérité des urnes. Non. Homme d'État. Homme d'État. C'est mal, ce n'est pas approprié. Nazali nan de Kopol Chilombo, Nazali membre ya la Mukate, n'a abordé débat sur la Mouka. Je reviendrai avec une personne. Benga mutumoko ya DVU. Evos Kitoko. Bengaye, comme ça, to solo la likamboana, to zalaka politiquement correct. Ngana osala, ba raccordement frauduleux loko la Paul Chilombote, makambo e taliete a komi olobela. Alobi makambo e tricherie. Le mot est dur. Hérésie, c'est faible. Oh, zala calmete. Ozo bangala bimisa msusu. O guerre de. Nako bimisate. Anarchie partout. S'il vous plaît. Anarchie partout. Qu'on soit là partout. S'il vous plaît. Ensemble pour le changement, ensemble pour la République, à l'oubli tricherie. Papa, ceux qui bolandinga malam. Ah, on a engagé nouveau parti politique Nabisote. Na lobby Makambon ensemble pour la République. Et à titre individuel. Na lobby Makambon, vous allez confondre à titre individuel. Nazoloba configuration Nabiso ya ensemble pour le changement. Oh kakaye azoloba to créa kangape nazaki na Afrique du Sud. Ça yolomide na kombo ensemble wana. La kati ensemble wana. Des groupes parlementaires. MSG7. AMK et alliés. Tozali na logique y a ensemble pour le changement. Parce qu'au fait, Tozala qui peut élu na cadre y a AMK et alliés, na MSG7 AAD. Confusion et réalité. Au moment où il y a raccordement frauduleux, des commis kotinda bango, bakabola biso na ba délice sanga et tout. Non, nous sommes des hommes d'État, toyebi. Vous allez vous assumer. Comment évoluer? Très bien, on a fini. Au Katingaï, Makambo Msusu Paul Alobiawa. Makambo Sili, on a fini. S'il vous plaît, on a fini. Bozonga lisusu. Soki opesi okopesa ngape? Non non, yo zika minute nazo silisa. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Sois discipliné. Ça y est na yeo. Vous êtes député opesi ba leçon awati. Ni respecter tika lo les enfants sont très bien éduqués. Mais on a papa bala biso neto la kisaki tika bala. Bibino mi bale bobota.
yei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sara Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sara Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com.